Ingeta, la famille Ingeta, dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo, koya kolala kola mukana ya moto, koya kolala kola mukana ya koinda, koya kolala kola mukana ya beba. Sava inda, ezo inda, eza ya koinda, na ndenge moko ya somo penza mingi makasi. Grande ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bandeko nanga ka ndenge na yebisaka bino soki ya koloba ezali ezalaka toujours musala na biso ya koya, soki ya koloba pe ezali te ezalaka toujours musala na biso ya kokanga ba caméra na biso. Mais soki bomoni biso toye, cela veut dire que ya koloba ezali, ya kobetela lisolo ezali, ya somo ezali, ya koinda ezali, ya kobeba ezali, ya kosala somo, ya kosala mutu pasi ezali, yango bomonaka biso na lombangu nyonso toyaka. Lelo toye na dossier, toye na affaire ya Koffi Olomide Koffira. Bako Koffine, est-ce que Bozali, est-ce que vous êtes là? S'il vous plaît, ceux qui Bozali, ka ndenge tokendaka nango na ba commentaire na bino boko makaka Koffine ekosala biso malamu. Bandeko nanga nini ekomeli Koffi Olomide, dossier eza ndenge nini, makambo pe eza ndenge nini, ya minene eza pe ndenge nini, ya mikepe eza ndenge nini. Avant ya kokota na mozindo ya dossier oyo, avant ya kokota na makambo pe mozindo ya makambo oyo, ekozala bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez et ko salabiso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokoso makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda, bambote na Madame Gracia Mpoi, na pesi bambote na Mama Lisi mpito ya balisi, bambote nanga na Mama Chérie, Mama d'amour, Mama Eugénie Zemanga, na pesi bambote na Franesse NM, Franciel NM et pourquoi pas l'air tonton international, tonton Amos Kazadi, bambote nanga na yemoko ndeko na biso Valérie Petelo, sans oublier Madame Nazor Kazadi na système moko ya bien. Voilà. Lelo toye na dossier, toye na makambo, toye na situation, toye pe na circonstance concernant Koffi Olomide Koffira bandeko nanga. Qu'est-ce que se passe dossier eza ndenge nini, makambo pe eza ndenge nini, ya minene pe eza ndenge nini, ya koinda pe eza ndenge nini, ya kobeba pe eza ndenge nini. Voilà. Bandeko nanga avana kota na mozindo ya Koffira tolanda na sport ya bino Mama Étoile Lune Inès TV na zozonga sima pona komeka koya kosala analyse kandenge singeli na dossier oyo. Allez, tolanda sport et on se retrouve juste après. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobile et salakate, pe ezamu kie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, e la muki, feti e zongi, ba mama e, on a ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, okomi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mokulu makasi, tope alalakate, tozali na solution,
solution na Gavker. Bona loposo totikali simate bergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya pamba hoteli lokola lilala uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovindisa tolo pesima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladie hémorroïde interne topé externe yoka na 2 jours ya pamba omoni changement ya solo ebongo na bokono ya diabète AVC tension topé obésité Gavker Golo solution perte de poids naturellement au kokota salle de sport teo kisi ya comprimé pe injection na Gavker ozongi mobimba ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na Gavker oko sepela. La santé n'a pas de prix, la famille. Kande na yeb sarabino, bate la santé. Soki ko bate la santé na yote, mutu mokote, akotika la ko bate la santé na yote. Eza toujours et encore ya motuya, eza toujours et encore ya malamo, en tant que mutu ko yebaka surtout et encore, ndenge nini ya ko bate la santé na yo. Good news, bonne nouvelle, sango ya malamo, abari njema. Gavker aye na ba solution ya kitoko, Gavker aye na ba solution ya makasi concernant surtout et encore makambo ya mabota. Pona ba couple oyo ezotungisama mingi na oyo etali makambo mabota, en tout cas bobenga Gavker na lumbangu kuna ba solution ya kitoko pe ya makasi ezali. La famille. Pona bandeko mosusu oyo moya bakumba kaze miti 9 mois ezate, système ya ba femme porteuse na Gavker ezali. Et permettre mutunyoso akumba mwana na ye amema mwana na ye kaka ndenge e sengeli. Voilà. Tokota na mozindo, dossier sur dossier, affaire sur affaire, Kofi Olomide. Qu'est pas ça? Qu'est pas ça la famille? Eza nini? Elobi atande kona biso moko alobi mama etwali ni ozanga ka matière te na ozanga ngondenge nini bandeko nanga na Kongo na biso. Soki ozangi matière wana mitali yo moko. Kongo na biso ko tikala jamais ko zanga matière te. À moins que ceux qui yo moko lobi ke non aza ya kolemba lelo na osala émission te. Mais aussi longtemps que ozana makasi. Kongo na biso ezangi saka nango matière te. Bola la ka boyebola muki na matière ya sika isi ekoti. Wana penzande Kongo na biso. Voilà. To mekana nko yoka Kofi Olomide awa. Kofira. Azolo bani. De la même manière. C'est que Wenge Zalaki n'a co-leadership. Moi, je ne crois pas. Moi, les gens qui sont intéressés presse. Faire yoga na tena wera. C'est ça qui les intéresse. Au libre, Lukaku, tu l'as dit, pour ma ils allaient bien. Bino boza, content que pour alimenter un mot, ils allaient kaka bongo. Ça, c'est la presse d'aujourd'hui. Kalanzi, boza, kalezala, que mona, comment dire, mon ligne. Aujourd'hui, on appelle une mission, analyser une zème. Kalezaka bon, vie na bino bakieri. Dis-moi, Kalabo, bino bakieri. Non, mais là, petit peu. On va appeler une mission, autopsie d'une chanson. Voilà, pas donné. Hein? Donc, ça dit, vous décortiquez. Et ça va sauter. Chaque émission, il faut inviter Ayakaka. Pourquoi chaque fois, il faut inviter Ayakaka? Au cours de l'émission, on va expliquer. On va expliquer un zémo, tout ça. Moi, je ne crois pas. Moi, les gens qui sont intéressés presse. Faire yoga na tena wera. C'est ça qui les intéresse. Au libre, Lukaku, tu l'as dit, pour ma ils allaient bien. Bino boza, content que pour alimenter un mot, ils allaient kaka bongo. Ça, c'est la presse d'aujourd'hui. C'est ça. Kalanzi, boza, kalezala, que mona, comment dire, mon ligne. Aujourd'hui, on appelle une mission, on va analyser une zème. Kalezaka bon, vie na bino bakieri. Dis-moi, Kalabo, bino bakieri. Non, mais là, petit peu. On va appeler une mission, autopsie d'une chanson. Voilà, pas donné. Hein? Donc, ça dit, vous décortiquez. Et ça va sauter. Chaque émission, il faut inviter Ayakaka. Pourquoi chaque fois, il faut inviter Ayakaka? Au cours de l'émission, on va expliquer. On va expliquer un zéro, tout ça. Qui n'a co-leadership. Voilà. De retour, la famille. Kande na beti la rabino li solo. Kande na yeb sa rabino. Awa tozongi. Na bandi ebela batu. Ba uti penza koyoka.
koko Koffi Olomide ebele bato bauti ko sentir ye makambo oyo auti ko bimisa makambo oyo auti ko loba surtout et encore concernant makambo kane bomoni internet eza ya kuzika Zaire eza ya kutumbama concernant Ferregola na Koffi na Werason plutôt makambo ezokene nango mabe en tout cas na sepeli na réaction surtout et encore ya Koffi Olomide batu o balandaka nga bakoya ko comprendre c'est comme si to bando tambola nzela moko na Koffi Olomide ezo sala pasi vous savez que biso ba fan toza à la base ya musique na biso ebeba na Congo na biso oui là je l'affirme et je le confirme biso batu ya média surtout biso batu ya média toza à la base ya kobebisa musique ya mboka na biso na ba fan moi ça m'étonne vraiment. Il y a comme soit-disant ceux qui portent parole, il y a musicien moko songolo pakata. Soit-disant ceux qui fan, il y a musicien songolo pakata ba invité na plateau. Au lieu oya kokota, osa la promotion, ya nzembo na bino ya sika oye bimi. Oya ko sa la promotion ya album. Surtout ya musicien na yo ya star na yo. Oya ko sa la promotion ya combo ya star na yo. Mais au mona mutu akokota na ba émission na ba plateau bona ko banda kokotanga kaka ba kombo abatu ye kutu ya biso aleki yete boza na besoin ya koloba te que non ya biso aleki ye ya biso nde ayemba ka bien te ba musicien nyonso ya mboka na biso ezala ba musicien o ba yemba ka musique ya mokili ezala ba musicien o ba yemba ka ba musique gospel bango nyonso tout ba yemba ka kitoko mais bokomona biso ba congolais toyaka toujours ya biso nde aleki ya biso kutu ayemba kiboye ya biso kutu emataki ekitaki ya biso kutu asala kiboye eza nini ba congolais eza penza nini chers compatriotes eza penza nini la famille bomona te ke no bozo bomisaka ba carrière ya ba star na bino bomona te ke no bozo kendaka nango mabe penza makasi bozo mona penza te ke no ezo kende koyinda ezo kende kobeba ezo sala pasi ezo sala penza pasi ngana lobaka toujours mosusu na ebite soki bobosanaka basta oyo bino boyaka kobetela batolo basta oyo bino boyaka kofingaka boyeba ke bazalaka na mitema ka ndenge bino bokolinga te ke bato baya kolobelaka bino mabe bastar na bino pe baza pe na mitema bazalaka pe na mitema ya kotalaka makambo mosusu bango pe de leur côté bakolinga te ke batu baya kolobelaka bango mabe bakolinga ngo te eza bien te eza penza bien te bandeko na nga tozalaka penza na bolingo ya muke te mais plutôt bolingo ya munene tolinga ba star na biso soki yo oza gloire au Seigneur tombola musique ya Ferregola soki oza wario gloire au Seigneur tombola musique ya Fally Ipupa soki pe oza soki kokofine tombola musique ya Koffi Olomide bosalaka bongo bosalaka penza bongo je sais que biso bato ya média toza batu moko oyo tooluka na biso visibilité toza batu moko oyo tooluka bakombo na biso eyebana sikoyo bino pe ba fan bozalaka keba parce que batu oyo bino bookendaka kuna boke ko minimiser kombo ya mosusu boke kotombola ya star na bino batu wana bakosunga bino te ezaka pasi pe mawa paka ndenge tomonaki lelo oyo mzee Kindungu ayaki ko changer azaki mutu a Ferregola aye ko changer lelo oyo akomi kosenga akota azala mutu a Fally Ipupa ezo sala ka pasi siko imagine bandeko nanga na ba mafinga oyo nyonso bandeye koleka nango awa olie oya ko sala promotion surtout et encore ya star na yo mais ye mingi abandaki na ye koya azo salaka promotion ya mafinga akoya kofinga batu mosusu akoya kosabola batu mosusu mais lelo oyo soki ba wario bazui cela veut dire que baza na bango désespéré parce que mutu déjà oya mesana na mafinga za mutu moko obo koti kotia pembeni te. Pourquoi je dis ça? Parce que lelo bokotia ye pembeni mais lobi to après lobi kuna akoya kofinga bino kandenge amesana ne kofinga Fally Ipupa akoya kape kofinga Ferregola akoya kape kofinga ba mosusu akoya kape kofinga parce que eza comportement na ye amesana na ye bongo amesana na ye bifinga finga amesana na ye barando amesana na ye makambo kofinga ka matin midi soir
eza mwa bongo. La famille ezo sala pasi mingi na motema. Kande na yebisaka bino toujours et encore dans la vie, hein, il faut tozala ka keba. Tozala penza keba. Tombola star na yo, na ba musique azo yemba. Tombola star na yo, peut-être na visibilité. Tombola star na yo, na ndenge na kibuyo moko. Komitia na mutu te keno na ya kofinga pour que star nanga akende liboso. Ozo na besoin ko ya kofinga awa te. Ozo na besoin ya ko ya kofinga batu te keno pour que ba ina oyo yanga amata ya ko sala promotion ya star na yo. Koti na be émission sala promotion. Nga na sepelaka mosusu na ba comédien. Ba comédien penza soki ba kotisi bango na ba interview ya de ces comédiens o mitu na bango esalaka. O mona ba yeko tuna ye entre Belvina Silo linga anani. Mais au moins na batu mosusu akoya nga na lingaka Sila na lingaka Belvi. Mais mutu amayele oya yebi ke non nga musala nanga eza koya ko sala publicité. Akoloba ke non nga na sala kana kendaka pona osala musala et puis c'est tout. Naza na besoin awa ki fanatisme te. C'est de la même façon. Oyo tomboli star na yo, musicien na yo, ata lelo tolo bisoke baby, o changer makanisi. Facilement na kamo soso ba kozwa yo. Mais soki eza kama finga, tellement bino ba congolais boyo ki saka biso so ni moko na ndenge moko ya kosakana te. Bo kota na ba interview na bino ezala kama finga. Boya kofinga, boya kosabola, boya kolobela o mabe, bo mataka bo kitaka, oyo nde akendaki, oyo nde asalaki boye, oyo kutu. Ezaka pasi ya makasi. En tout cas, félicitations à Koffi Olomide. Koffi Olomide asalaki vraiment pas ya malonga. Pas oyo ba mosusu ba kokaki kosala ngote. Boye nde ezalaka yo en tant que koko. Yo en tant que tata na bango, ka ndenge oyaki olobi. Opesi penza idéologie na yo, opesi penza matière na yo, na ndenge moko ya kitoko, na ndenge moko ya gu. Boye nde ezalaka. Babiloko ya bongo e encourageaka. Babiloko ya bongo epesaka pe courage. Ye pe de son côté, toyebi ke na ba message o apesi. Balalisi matango okotaka na ba interview, akokota te pona koya kofinga ba mususu, mais akokota pona koya ko continuer kopesa ka ba conseil kandenge auti kopesa conseil. Voilà. Kande na bete la rabino lisolo toujours et encore biloko ya kitoko e umila kanango te. Biloko ya kitoko ekendaka nango mbangu ba onyoso batiela kinga ba j'aime te, c'est le moment botilanga ba j'aime, bosalelanga ba partage, ba commentaire na bino ekosalanga malamu et encore malamu mingi. Permettez-moi surtout de vous dire bye et à la prochaine. Ciao.